Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Bonjour très chers téléspectateurs de Welcome Télévision, bienvenue dans notre émission Talandais, spécial Talandais toujours avec votre humble serviteur Énergie Fatale Motona Tembe à la présentation et puis à la prise de vie l'ingénieur Patrick Ebaba toujours à la réalisation Madame Raïcha Vambi la Queen Mother venir 3 fois patronne, le loisa spécial Talandais, pourquoi spécial Talandais, tu es célébrer le lot trop bien en fait parce que Madame Raïcha Vambi la Queen Mother Otoyebi Wara azaki na media lelo azongeli mais azongi soso na nzela ya etando ina biso nde tomesana ya direct mais azongi na nzela ya net yango toye ko célébrer ngo tuza awa na ba artiste comédien ba musicien ba journaliste alors déjà toujours dans cadre idéologie na banda déjà ko yamba un artiste lui c'est un artiste musicien il s'agit de Pacheco Azar artiste a évolué en orchestre il y a les Boga Cappuccino à qui déjà j'ai dit bonsoir Pacheco. Bonsoir. Ouais, bonsoir et puis bonsoir ma internet surtout Wazolanda biso quoi. Bonne santé. Ouais, santé kitoko vraiment moi zo mona tsibana poto batutu ba mona ga santé za nango bien. Pacheco lelo eza spécial Talandais, otoye ko célébrer retour ya Raïssa Vambili, madame Raïssa Vambili na média pour na yo ba impression na eza vraiment. Ah vraiment eza bien ça c'est na biso abani mambango kala. Je connais Raïssa Vambili vraiment abani mambo kala. Kozonga na yenga no mona onteke ezaki azongi mutasika mais aza déjà azala na biso quoi. Donc amoni que vraiment salinga bien. Namoni bena journée kitoko bato belé na yebi tokutani awa vraiment salinga bien na retour na vraiment asala musana de kitoko bato ba sepela. Ala na niveau moko boye donc na yebi ti. Comprendre bato ba mona ndenge bato pe plus bato ba yebi. Donc ba moni na niveau internet c'est déjà attaquer boulot na quoi. Baromona na niveau internet ndenge attaquer boulot na wana eza parole ya Pacheco. Alors Pacheco Raïssa Vambili, madame Raïssa Vambili de retour na média pour na yo conseil nini ko pesa ye to elonyo ko loba comme parole de motivation. Bon, ngai attaque artiste conseil no pesa ye a invité na yara ko landa muto tom soza na niveau na été. Comprendre? Pour y avoir côté mon bout donc a invité ka ko landa bato bana niveau na été o pesa bango gaz. Asa boulot na ye, asa la moussa na ye bien, mais atika nega mambu ya Hollanda ba, ba insalité mon bout, mamba mike mon bout, po, ezan bat mususu, a ye bine mambo te, ba Raïssa Vambili ba mambo. On comprendre, a moniga gete po azwa moi actualité ou bien po asa la base il faut, abanda tom sko créer Raïssa, po abandolo ba n'importe quoi, créer ba vidéo mon boye na par na ye, po a ye biga ke tombe ba talango, il ça les base. Donc a qui pangote azalaka ndenge azalaka na yebi kaza maele ayebi ndenge akumbela makambo na ye kwa oyebi kaza maele ayebi ndenge akumbela makambo na ye soko toprofite tobeta mbala moko lisolo ya Pacheco l'artiste Pacheco boni masolo ya move. Ouais, masolo ya move eza kitoko cap musique mobimba eza kitoko napesi mpe na bosi nanga Cappuccino Ramode LBG Big Size l'homme de double face l'homme de Katanga oyo lelo ekangi mboka na PC Bambote donc toujours évolué toujours bien album na bango bimaki déjà double face baza déjà ko consommer yango n'espère bien après yango to yaki ko boaka générique na somo Katanga ou lelo ki bato bazo tala yango déjà partout ils a félicité mutu to azo félicité biso ke Katanga c'est bon mais bato ba continuer toujours ba zo pena double c'est double face wana ba yo kango pena très bien ba yo kango bien ngana za na ba vocal na mbi na kati naza pena ba dio na sali na kati les albums ya prise donc to kai ko bimisa force nyo souhaité comme ça tom sur album prochain to ba mon na force na biso ba o ba ebinga ba ebi ba o ba ebité o artiste na no Pacheco ce boyo ka chanson temporelle mais mi na chanson ba o ba yebité est-ce que ko aider ba o ba yebité wana moi au sali là ba moi synthèse ya parcours ya Pacheco donc na pesa lengi ah c'est bon non yemba nanga musana ngango wana mais avant na yemba bilo nanga disque non ngana yembelo ko président nga linga ngo trop ils ont une chance à côté dans l'album té
Cappuccino tika sukali furmi awelela ye. Hawa ko baboy na fulu toko bwaka matiti wapi. Mbule ze kuluna temeseke bandi bato baki makao. Nsaso amela kamai kasasokola kayango teo. Ponini yo libatalu la mai metala ye kuna mbindo. Na alimentation te kamakate kanar inosamo wei. Mensoso andi mababenga ye ebemba dula o. Yango monaka na matanga na bafeti ebemba dula o. Raisa mama yo zali ebemba dula o. Na diske na embi dosenanga ezangi plenia gravité akanange komyo senga au secours yo vraiment yo ndimi na kufa martira bolingo Vincent Belanga mbetengeza kuzelanga Désir Lufungula Stéphanie Mayemba galère malheur douleur misère souffrance meminga nzoto yo Pacheko nebige logo et sali plaisir na Darlina Mokoro, pourquoi pas l'ingénieur Patrick Baba nebige logo et sali bino plaisir à trop mon oncle personnel Junior Mouyombo nebige logo et sali vraiment kitoko. Alors Pacheko moi loko moko bwe pona madame Raïssa Vambila Queen Made et lo moi sali bien pour na retourner. Ah bon naimba pona mère cour suprême bilengi 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 bilenge ma Ocha kombo na ya na ocha ngoti au moins tegeze intro bilengi 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 bilenge ma bilengi 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 bilenge ma o mama osilisanga posa kotala misusu e makambo na yo esilisinga posa kokende sika mosusu naboya ba journaliste minene pona fana na Raïssa naboya bato minene pona sala be mission na ye likolo bilengi 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 bilengyo ma bilengi 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 bilenge ma Raïssa silisanga posa kosala na misusu e mama opesanga elenya kosala be mission na yo likolo bilengi bilengi bilengyo ma eza lokola patron asali nyonso mpona moto ekomi motango na ntango moko akomi adversaire na ye o mpo nini mokili ezotambola na ingratitude o bilengi bilenge Maraïssa nazosepela kozala nanga toujours pene na yo e ntango nyonso losambo nazala toujours pembeni na yo mama likolo bilengi bilengi bilenge. Merci Pacheko, merci Bilengi non Bilengi Raïssa Bilengi madame Raïssa Vambiri la Queen Made veut dire 3 fois patronne Bilengi na yo quoi de moni Pacheko aleli Bilengi madame Raïssa Vambiri quoi yangonde makambo yangonde mambo dans la Queen Made makambo na français ça va problème parce que va problème il faut solution même na tiki autant to bi question ba komi problème na se ba komara solution na cap musique ça va solution merci yangonde motuya na sepeli Pacheko na bige na yamba yo na émission mobimba to solo la o ezali lelo eza spécial talande tozan pour ça poto to bandeko tout to yoka ba point de vue na sepeli salinga bien bon on peut ça moi mbote quelques dédicaces pourquoi pas na pesa ba mbote na ngai pa ya tonto babachi le tenant du titre ya Charlène Makanda na bosani TV na ngaji 5 ans na 4 Australie les mystérieux Guy Ewa mokonza Grenoble yo yebi vie yo yebi Guy Ewa mokonza Grenoble na pesi ba mbote sika zali na pesi Sakodolo Maguchi staff na biso tout na Paris en Australie Angola partout tout balinga Cap Musique na pesi bino ba mbote na bino. Merci Pacheko na sepeli. C'est bon. Toujours spécial talandé, toujours continuer. Donc, un desco, toujours bandé comme sous quoi. Dans le cadre spécial talandé, nasi mona avant na koma na Jack Inga na wazwa maman nanga koto na cuisine parce que to bi le londe spécial talandé avec madame Raïssa Vambi la Queen Made maman Chacha. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Zabongo, émission Talandé avec votre humble serviteur Énergie Fatale. On a cuisine au Bisabiso. Le retour spécial Madame Raïssa Vambili na média. Pour na yoba impression na yozani. En tout cas, na sepeli ya trop bana poto, bana Kishasa bino mozomona. Oezaka na cadre ya masolo ya Mama Raïssa nde tolobaki.
tozo continuer masolo yango kandi balobaka luta continue système ezakara yo yebi indiana yemei la queen donc atuka naza nazosala mo eloko kandi lelo tozali tosangani biso nyonso bapeti na ye bana batutu tozali awa badanseuse bacameraman bajournaliste donc toza mpe beaucoup toza ebele yango moni tobi te tokosisa bongo te fo tosala mo eloko moko bato balia bamela basepelaka na cadre ya mama Raissa Vambili. Loko batubalia basepela toujours na cadre ya madame Raissa Vambili on a benga mingi la patronne 3 fois patronne okoyebisa conseil nini okopesa na madame Raissa Vambili pour na retourner na média tant que mutu na pe akati. En tout cas conseil eza pena mingi te eloko na koyebisa ye premièrement to sepeli ndenge aye to sepeli retour na ye esali biso kitoko abunga biso mwa mikolo en tout cas ndenga ye lisusu na retour en tout cas to sepeli makase pesi biso esengo bana poto ba sepeli na Kinshasa pe to sepeli donc retour ya mama Raissa en tout cas conseil na kopesa kaka nzambe liboso a continuer musana kaka ndenge zalaka malgré moi ba repos moko azwaki bon mutu pe quand même azwaka moi repos quoi bon en tout cas na sepeli mingi na pesi bino mbote kande to zalaka nde to mesana. Si on a tout qui continue cuisine, ce qu'on continue pour tous bande comme Soussou, toujours spécial talande. Tomoni Bongo, l'artiste parolier, c'est un parolier chanteur. Il s'agit de Jack Inga, l'artiste que je respecte. Bonsoir Jack. Ouais, bonsoir Énergie. Jack Inga, oui, c'est le lot spécial talande. Spécial talande le lot, tu es aussi pelana madame Raissa Vambili, la queen mad, veut dire 3 fois patronne. Retourne à un média, impression dans les années. Non, mes impressions, donc ça va. Donc retour, il y a chroniqueuse Makassi le roi Raissa Vambili. Donc moi je suis là toujours avec elle. Et pour moi vraiment c'est une très bonne chose. Il y a Makassi comme on a après tout ce temps. Aujourd'hui voilà, elle s'est décidée encore de faire surface. Alors donc Ezaka et moi bien, tout Pesaka toujours bah, courage et puis bah, bonne chance. Et Aïba ça m'a amené des secondes bien. Donc c'est ça au fait. Ça bien, il y a un Makambo. En tant qu'artiste, chanteur parolier, artiste sage, intellectuel, comme conseil, il y a un message ni au groupe ça na madame Raissa Vambili. Conseil pas comme tel, exact. Donc ezaka que non, moni musala, babi, eza musala ne mutu et puis ça moi quelque chose quoi. Aujourd'hui c'est une dame, où elle a respecté dans Mboka. C'est une dame qui a ambition et Makassi. Moi, conseil, que non, il faut que je me parce que dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les problèmes. Les gens aussi sont faits pour que baloba kaka. Alors, dans la bon maman, il faut que calmer. Donc, à l'andara quoi. Et là, on peut ça comme conseil quoi. Merci Jack Inga pour l'opportunité. Oui, les Bongo artiste Jack Inga, na sur maman qui conseille, à Bizarre, na monté ma bonne maman, sur porté qui m'a bêtise. Alors toujours continuer, na spécial talande, na Bongo, na moni collègue na les sous chroniqueuse Magali donc tout solo là, toujours na spécial talande, na enfant dans le roi yo poto solo là bien. Bonsoir Magali. Bonsoir papa. Bonne santé. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Kala to monani solelo na compte ya retour ya madame Raissa Vambili lelo to monani oui ba impression na ça. Bah impression est positif. Je dirais un grand merci à Dieu parce que comme on a Raissa Vambili na mbeta hôpital et puis koye ba carrière na ezaki tellement rose. Hein ezaki na ba pétale jamais na carrière ezaki vraiment na ba pétale de rose après tout le monde a côté hôpital qui a beaucoup de temps à Vandi Pemben et puis à la Mouki. Moi je dis un grand merci à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu quoi. Voilà. Aux rendre toujours grâce à Dieu parce que elle était malade aujourd'hui. Azongi ici santé na et puis Azongi na actualité. Conseil européen sa maman après qu'Ozonga na boulot. Bon, Raissa Vambili déjà, moi je dirais. Du côté professionnalisme, Nana conseil c'était parce qu'elle est tellement professionnelle. Moi d'ailleurs, besoin de tous coaching, coaching c'est peu. Tous mailler les morobos, tu vois. Donc déjà moi je dirais, elle a tous un conseil au PCT.
tout ce qu'on peut dire, merci à Dieu, Ndenga Zongi, Raissa Vambili, tous les autres monde sur la TV, c'est tout ce que je peux dire. Oui, merci à Dieu, merci à Dieu. Nandengo Zongi, c'est Pelomone Lisusu. Tunga to solo là parce que bandeko belé na leki na suite en tuna bangote parce que ba miso ba musicien ba comédien mais yo tant que chroniqueuse conseil ni no ko pesa na bandeko na biso oyo bazo benga ba chroniqueur o ba salir réputation ya chronique musicale ou chronique en général. Obi moni mutu dia soke éducation bebi na ndako. Déjà na ndako ayokela mutu te. Moi non déjà alongwanda kuna bango peut-être na âge à 14 ans. Pour y banda de vie moko boy kola libanda passer de nuit avec bamibali. Yungo ebisanga pina na 2018. Elle a commis son à 38 ans de PC conseiller yoka. To PC conseiller yoka te. Moi je dirais muta buzoba continuer na buzoba na. So bon quoi muta buzoba, il faut continuer avec tes bêtises. Kolemba bêtises, parce que bêtises déjà eza quoi cop na. Cop na là à continuer nango, mais rendez-vous dans 10 15 ans. On verra. Total dans 10-15 ans. Total banani Raissa Alimo qui n'a pas TV et le cas a 10 ans. Hein? Mais aujourd'hui on parle toujours de Raissa. 14 ans déjà. 14 ans, imagine. Mais aujourd'hui on parle encore de Raissa Vambili. Pourquoi elle a fait de très bons boulots, boulot encore remarquable, spectaculaire. Oh, ça soit qu'à télémine à TV à Epatarabiso. Maintenant yo. Ce que limo na TV. Et puis ça biso, to raisonner yo nanini. Parce que moi Magali son côté, côté Nabiso polémique, quand il s'agit de faire mon boulot, je fais mon boulot, je fais des émissions politiques très bien, avec un bon diction. Dans des émissions très intelligentes, avec des gens très intelligents. Dans des émissions, il y a des partenaires, il y a des minènes, il y a des églises, il y a des émissions très intelligentes. Dis-moi, on a le 15 blocs qu'on a ça là, bien. Bon classe, on est 15, mais bon classe, on a pas money aux professionnels. Bon, yo sokozate dans 15 ans. Bon, tout n'est continuer na buzoba na bango wa moni osa buzoba et bien à continuer nga pesa mutu conseil ba pesa conseil so mutana moi amike tu vois so mutana moi ba 6 ans 7 ans je te dis abeba qui 3 ans 4 ans ba dira qui est bien c'est na 7 ans on cause encore redresser aux zones mais mutu dia soka leki 20 ans minimum à 18 ans mais ça les maximum 20 ans il y a plus rien à récupérer comme Ramanzam. Il faut que je me dise que vraiment, ça tout à bon. Mais ce qu'on a kaya ba owana. Ata Satan et mon mouta pesa ba tu posa ma bé. Ah c'est peut-être bon nzambo zo attend qu'on se guérir donc plus rien à faire. Basalara. Merci Magali, plus rien à faire. Quelques dédicaces na ba yo ba Orlando libanda mboka epi na mboka. Ba dédicace za kaka na ba ngai. A commencer par ya dadi mavungu vungu leur jeunesse anga lipasa faire basket babi soala nga potote faire basket vient nga William Afonso babi Roger Bamba babi la noblesse hein? Parce qu'il y a des gens nobles. Il y a des gens nobles oh à cause ça mo minene na vie na yo à cause réaliser ba rêve na yo à cause la moto luka na ba rêve na yo ils ont ka ba Roger Bamba en tout cas Roger Bamba na Paris un monsieur noble. Merci na zéro bientôt. J'ai hâte de te voir. Merci Magali, toujours continuer spécial talent de babi ngonde marambo. Nazo poussa na po babi awa soko zate seko yebani te po ba chroniqueuse ba chroniqueur ba artiste ya dega. Na moni sous collègue nanga moko chroniqueuse ya makambo. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Bonne santé. Oui, santé bien tokos kan nous monde. Lelo tukutani awa na compte ya madame Raissa Vambili les spécial Raissa Vambili azongi na média par rapport à yo aux yeux langondeni et puis impression na isa vraiment. Oui, merci beaucoup. Nanon sengo ebele comme on a Indiana Queen au tambola. Balobiso e komela na te zuyo te zoyo te o comprendre. Mais ce que zoyo te komela yo o yo ba douleur wana. Pour moi d'abord Raissa c'est une sœur. Ils ont rapport à l'artiste mais c'est une sœur ça vraiment OK so likambe yé et zubiso nyonso. Les oies qui est, bisous na passe wana, bana kola la te, on a un lalo kansanzambe, sunga moi soana. Les lots comme on est kotambola. Plaisir on a na on habité. So baton so baza ba nango. Et bi kanzambe na motima nanga. Comme on est bien la chaussure, a tambola et moko malika simbi beki mais on a ke atamboli. Peut-être un accident mon ke pen lo pasate. Mais nzamba sungi vambi la tamboli. En tout cas plaisir est grave.
c'est un monde en habité. Oui, plaisir aggrave, c'est un vraiment au éviter. Alors, conseil européen, ça pour un retour au Madame Raissa Vambi, la Queen Madame Média. Conseil européen, ça y est, tant que chroniqueuse. Quoi. Oui, merci beaucoup. Conseil non ça. Indiana Queen pour Tobin Raissa, maman Raissa, pour Kalaté, déjà maman, pour déjà maman. Merci. Conseil non ça kaka Indiana Queen, Ami Yebi. C'est une professionnelle à Yebi dans la Banda TV. Les lotés, peut-être sous biso, toi sur la classe nini, aibi valeur amsana, aibi nanyo yazali, atika blomoti a biente et kanga ina nzoto. Donc fois luka, acha musika na conseil kana pesa azala o yazali. Kandi ngazala, kandi ngasala carrière na na télé, ndinga zado azala ka bongo a changer te. Azala na motema sunga, motema mawa. Pour pena na hôpital qui s'occupe na hôpital bomuna. Transport aux gens à transporter. Au côté de l'hôpital, on a plus de blocs au lit. On a plus de hôtel, on a plus de blocs à transporter. Fleur qui n'est pas souffrir, vous avez habité maman. Ce n'est pas tout ticket là, yo. Moni, t'as monté mon temps qui n'a pas. Après ça, mon hôpital, même hôpital, à Sunga, bah tout à l'heure, comme hôpital, bah tout bas là. Donc, tu assistes à y. Donc, conseil en PC à Zakaye, à Zakana monté, maman, à Zakana, toujours en Sunga, monté maman, et ça là est bien. Madame Raissa Vambili, qui collègue nayo, moi nayo ndeko nayo, Flore bizala toujours na mutema kosunga. Flore boza soit na otanga yo, na mona yo, na mona Magali, na mona bandeko mususu, boza parmi ba chroniqueuse o bazo ça la fierté à boulot oyo. Mais les gens na bato oyo o ba BBC boulot na biso bazo benga ba chronique foati. Tant que Magali, fille moko intelligente et puis intellectuelle, conseil ni okopé ça na ba bandeko wana. Oui, merci beaucoup. Conseil, on a fait ça. Combo yo tangi, ça msala. Oui, ça msala po. Et bien, ça msala on a habité. Ils sont battant et à classe, ils sont dans la classe. Bon, bien on a battu belé. Yo, bima, yo sani, pour toi l'accepter que msala to sala, ils a classe. Ils a peut-être une appréciation donc, appréciation chance au loba. Aussi moi micro. Même quand simba fimbu babi oh yebi ke no yebi déontologie na éthique ya musala ote ba obenga na bato même so ya to tika mukie na nimite to koma 20 ya on ensenga te montangira no pango te osano ka peut-être chose na grâce sala musala ko finisa te bato batangeli yango sa musala. Sur Oki Flora, Flora Lobissa, Moussa pour Bisso énergie, tu sois tant le Canaïna, tu sais l'animation culturelle, licencié en animation culturelle, tu suis le principe d'animation. Il faut qu'il y ait OT. Il faut qu'il y ait OT, on a les communications des organisations, il faut qu'il y ait OT. Soli Moussala o Ina. Il y a un monde makam. OT. Il faut qu'il y ait un journal, un papier, journal, un bandit. Si qui sont des références, soyez bien noté au ça papier information. Après ça vient journal beaucoup présenté en OT, il faut qu'il y ait auto ça tout tika moi j'ai il faut ça OT. To fin ça va bien on y prof Harry Kokolo. To fin ça prof Harry Kokolo. To fin ça va te belle il faut ça OT. Dans tout ça auto yebi o 5 tout ça lango dans les bancs pour ça biso peut bien. Oui merci. Merci Flore, na c'est qui facile les anango oyote, iné zanango oyote parce que na ina to rappel principe d'animation. Té na bandenge ba wasali la té hein. Na bandenge ba wasali la té. Pour ça totali ba joka ba ve ba bimana ba ina, ba Raissa Vambili ba bimana ba ina, to yebi moi logique ya mambango ndenge donc madame Raissa Vambili la queen made rabimana ina, ba joka ka bengele ba énergie fatale ba na ina, de ngo la sapenda ke ina formation ezali, ceux qui muto sa musani ma bezara ke ayebi na été. Dernière parole, Nayo, to dédicace na Baebi Flore. Oui, merci beaucoup. Dernière parole, Nangizaka qui n'a sepeli, la fanatique Nyon, et Madame Raissa, Indiana Queen, on a déjà zongeli ma solo, entre nous les stars, Baninde Lelo. Bon, quand toujours Kota Laye, Kolingaye, et ça la bien. Et puis Bambo Tenanga, Alain Domassi, 618, et pourquoi pas aussi à Patricia Mokango, Babi, Indiana Queen, Maman Raissa. Prince Tomba tout et pourquoi pas aussi à Balobi, Sevin Avaya Imondo, Mireille Was, ma grande sœur chérie, Binotou Baibanga, Alinara Bino Mingi, Engambe Mwanzana Stockholm, la Surubi, des gros bisous à toi. Sélection de la presse, Rally Congolo, Malika, et pourquoi pas aussi Abi Benji Benzema, Moura de la presse, et puis Petit Akati,
petit à kati petit à sœur na Julia Boloa ya bino yango wana. Merci Flore, tout le monde a dit, toujours continuer, hein, toujours la dernière personne et puis toka tapon à clôturer une émission Talandé à l'élo, toujours la dernière personne, to continuer. Toujours idéologie toujours mona oza spécial Talandé pour le lot to lobela mamsuti to lobela ramutumo comme madame Raissa Vambili la queen made à 3 fois patron. Alors ce na telemi vous comprenez que na telemi place mambo ezali ana telemi pene ya moko ya ba chroniqueur au pe bazo sala fierté ya boulot o eza bongo chronique musicale. Alors bonsoir ndeko na ngai. Bonsoir. Nebike, ceux qui dans le lobby aussi présenté tantôt au monde on dirait yebani mais toujours on a évité sa idéologie pour un biote au groupe ça biso combo. Ah tu vas bien mon sou qui c'est l'archevêque. Ah tu vas bien. Le grand chroniqueur le lot toyé ko célébrer retour ya madame Raissa Vambi la queen made on benga mingi la 3 fois patronne. Impression na ezani. En tout cas naza vraiment ya là. Je suis très ému. Et comme on a un concert qui a une tête bien faite, à côté de Nanzela Nabiso, il y a un site internet. Il faudrait rappeler que Raissa Vambili, un journaliste qui a salé Belé dans Mboka Congo. Il y a qui du côté de la télévision. Et aujourd'hui, nous avons une opportunité, grâce à nous, il y a un intérêt maintenant dans la presse en ligne. En tout cas, biso etake bato pe to meli na presse en ligne to yambi est vraiment très bien et to souhaiter kaka ba bonne chance site naé et qui est très loin et qui est vraiment très loin mais to yambi en très bien. Yambi est très bien na presse en ligne. Conseil ni ko pesa na madame Raissa Vambili tant que ancien il y a presse en ligne. Ouais, conseil ezaka kake il faut abunda parce que presse en ligne, notre télévision, ils ont un moté. Presse en ligne, vraiment, il faut se battre. Il faut avoir un bon monteur, un bon journaliste. Donc, il y a tout le temps l'actualité. Il y a ma bête surtout, autour de la base, il y a ma bête. À côté de ma cambouanate, trop de polémiques, non. Il y a peut-être pour Nanga, ce que je souhaiterais. Il y a peut-être une innovation pour que propulser l'œuvre d'artiste et non détruire les donc voilà. Asalango na ndenge sengeli et non à détruire ndenge bande comme surtout ba collègue musu ba sala ou soulever pe poango tozaki vraiment na kipe na posa to solo la yango lelo oyo artiste moko musicien de la place ayembi ba chronifuati ba chroniqueur au saluer réputation ya biso ba chroniqueur to ya ba chroniqueuse. Alors pour na yo conseil ni ko pesa to message ni ko lancer pour na ba chronifuati. Non, conseil a déjà lancé. Encore je remercie encore une fois Fabregas Maestro. Oyo pour nanga donc à partager qui même à vie il y a ça là on a ndenga loyembo ndenge ba mission ba yemba en tout cas conseil wana ezali déjà propulsé dans le monde entier bato tout est comme là ibango donc il faudrait tout rappeler bato musala auto sala ya musala bazo baté. Oh, c'est vrai bato bolelo baloba je suis choqué par Fabregas ndenge ni na wiko benga un journaliste et chroniqueur. Mais il faut que abengi soko besoin chroniqueur nzembo ne olata moni lelo mutna mutu akomi ko sala la presse ngo na ndenge na ye or eza métier faut yeba pour na sala boye il faut na landa éthique déontologie journalistique donc ba sala ngo comment ba yana biso ba papa na biso ope ba fanda na kiti yango bando sala ngo comment. L'internet c'est comme un boyer, donc qui fait quoi toujours ébatté. Là la mouki comme journaliste. Voilà, je disais tantôt que qui fait quoi dans le monde nabiso. Bon matin, mutala mouki boyer, journaliste, chroniqueur. Alors ce genre de choses il faut arrêter. Yango pour moi, donc namuna qui vraiment le seul message à travers la chanson au Fabrica Sakoy Koyemba, yango wana des chroniqueurs. Aujourd'hui, oui, nous avons beaucoup de chroniqueurs dans notre pays, au Baosala Moussala Mabé,
ezosala biso mpe mpasi ezosala mpe bainternaute na biso motema mpasi ye na bapapa mosusu batanga bakenda na bango mpo tola bazomona mosala mpenza oyo toyebeli na Kinshasa ekóma nango kaka boye ezosala bango mpe meme mpasi omoni métier basakaka nango te. C'est vrai bato ebele bazoya na passion te bazoya na aluka mwasi aluka mobali nde bazokota na bambre mais so bazoya na passion omona vraiment bakoperfectionner mosala na bango. Donc voilà. Bato bazoya na kisérieux bazoya na idéologie boulot bako perfectionner boulot na bango. Par exemple nous on a fait l'INA tout ça l'animation culturelle tout ça cours le roi principe d'animation initiation à la recherche scientifique et ça bako oyo et ils ont ça monte et puis déjà la famille je suis né dans une famille chrétienne mon père c'est pasteur. Déjà éducation on tout ce qui a comité na niveau qui nous finga tout suite enfant na bajoka mon vieux que je salis à Joka Kabengele tout si ciné même promotion et puis le lonazan madame Raïcha Vambili oui kofinga et ça dépend de l'éducation ou ko tapoisa na mutu musu patanga mais éviter non kofinga d'abord ça éducation yamba lobaka soko raté déjà éducation ya ndako parce que éducation ya ndako eza base des données so mutu déjà a raté yango c'est pas facile libanda à apprendre une belle éducation tout le monde a même na ba école moi na ndako éducation eza bien te na école pe ça la ndenge moko mais sauf que za na bato mususu pe ba rattrapera facilement éducation ya libanda. Donc voilà kofinga pour l'anga eza éducation au mutauti nango so aux impoli na internet peut aux impoli mais je ne dis pas ici que eza na bateau bazoya ndeka ko finga mais ba osala makambo na ba normalité quand même ndenge singélité donc ozana mayele mais osala ndenge singélité ndenge d'anthologie journalistique et sengate. Donc voilà. Merci Ndekonanga pour clôturer. Dernière parole nayo pour na ba chroniqueur, na ba chroniqueuse tout et puis na ba tout ba Hollande biso na ba parler. Voilà, na lobaka elo moko musala oyo, c'est vrai bato bazomona lelo internet musala oyo eza très noble. Toza quatrième pouvoir na kati ya mboka oyo. Faut tozala fier na branche oyo ya presse. Et les gens bateau bazoya pour terniser musala mais tokangi pe maboko te on se bat toujours pour to laksa bango nana no sala nini to meka un peu kolongola bosoto na presse eza milliers moko oyo bato ba rivara na no belé na kati ya mboka même libanda même na kati ya mboka oyo alors sauf tozo fanda kaka na ba blo moko ezo honorer précité, moi je trouve qu'il faut arrêter. Donc voilà, on appelle ça bon conseil. Pose à la bonne journaliste parce que Internet c'est qu'il faut rater. Les lots, tout ça là, il faut rattraper biso un jour. Il faut rattraper biso un jour. Ah, yo ando ça là ba bêtise boui, bazon sur la vidéo. Yo ando ça là, attends les lots parce que ba to mona nga kenato suki awa. Aujourd'hui, nous avons comme attaché de presse dans le ministère Mobo. Tu vois? Et bah te belé ba ngote, ba mona nga keno elenga micro. Non. Ça peut arrêter, na comme n'a chargé à communication quelque part. Mais avec quel genre il y a bateau comme chargé à communication, il y a ministre Songolo Oyo, Azana crédible dans Mboka. Donc voilà. Merci Ndekonangai, Ezaki Bongo Ndekonaope, Énergie Fatale, présentateur il y a émission Talandé sur Welcome Télévision, Oeza Bongo dirigé par Madame Raïcha Vambili, le Ezaki Bongo spécial Talandé. Pourquoi spécial Talandé? Toi qui connais Longo, na directrice Nabiso, Madame Raïcha Vambili, pour souhaiter bon retour na média. Quant à moi, déjà, j'ai dit un grand merci à Junior Mouyombo, Deli Mouyombo, Titina Alcampone, pourquoi pas na Mama Chidibi et aussi que Naomi Kangeme. Bye bye. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir.